Bonjour, bonsoir, tout dépend de la plénitude, toujours et toujours, on a l'habitude à Sabino, Mado Chako Nabino, la Doliprane de la presse, selon Maestro Boilos, selon les amis de Edino TV Bilengi, selon les amis de Mado Chako TV officiel. Lelo bande konanga na komi Edino Bilengi TV a Benginga, Mado Chako ba benginga na régie balobi yaka ozo yamba invité surprise. Nazo promettre bino que même ngamungo na ebi ete na émission na bino moi une histoire. Émission na bino ezo comporter 3 étapes. Étape à liboso, invité à Koya, bota la photo eza vide. A Koya toko présenter ngape na koye baye. A kobete la bino histoire moko tout simplement inoubliable. Et puis à côté Sabino conseil. Émission na mino kande na Sabino ezawana pona kopé sa kaka nzambe lokumu na oyo ozotala biso. Po ezana mutu mususu avandi azotala na écran azana ndako alobi ayaki na yekotika batu na mokili. Yango nazo kotisa na régie Edino TV Bilengi les lions de la presse. Toko Tisakasi, invité Ango Obino Boyebisinga, invité surprise, Nanga Moko na ebité. Quelle étape! Hé! Mami! Bandego malgré Corona, mais tout ce qui essaye. Mami! En tout cas, bandeko ba bolingo surprise ezaki tellement makasi. Depuis na bandi carrière nanga journalistique, présentatrice, animatrice comme vous voulez, c'est la première fois na miyambinga moko na tremble pas, j'espère que tu es contente. C'est la première fois na miyambi. Vraiment, il y a mon angina dédié. Na pesi d'abord Edino TV Bilengi. Il y a c'est sûr que vous avez une clé boa. Pour boa tizenga penda ngadi. Tout le monde est d'accord quand nenga lobaka. Na suka beta ngonde nini. Hein? Et osande na suka beta ngonde nini. Tout le monde est d'accord et ça restera ainsi jusqu'à très très longtemps. Bon excusez-moi naza ému. Donc émission oyo nao dédié à mon abama passa nyonso. Bama passa nyonso ya mokili. Nakanisi les 2 jumelles de Paris. Nakanisi bama passa o ba perda moko na bango. Nakanisi ba papa na ba maman ma passa. Et vraiment nakanisi pe lisusu Martin Fayulu m'a dit ndenga yambela kibiso pe bama passa par rapport ya bama passa o bakufa ki likolo kaka makamamboka. Donc vraiment naza vraiment très ému. Vraiment naza ému. Merci Martin Fayulu Madi, président Nabiso. Maman, quelle surprise. Oh, yo kanina Edino TV Bilengi, vous ça na pranks. Ndeto monana, hein? Ezaki mythe moi munene mutu donc to décider que tout ça le mois et lokoana on a déposé une demande d'emploi panaé il y a le choix donc tant on a bête au solo là qui a bien lolo il faut penaya parce que nazaï a besoin encore ndengo linga ya lolo et ça la donde ni la monaki comme on a baki er mon avis faut pas tout les naka pour te dire aux ambassades à l'obité. Et ça nous dit ndenge mi balé yambi. Muninga yambinga parce qu'en fait c'est une histoire comme tu l'annonces toi-même aussi bien. Et il y a des choses dans notre vie qui nous arrivent tous les deux qui sont tellement épatantes que j'ai tenu quand même à venir partager 2 ou 3. En tout cas, et c'est pour ça qu'on t'a fait cette surprise-là. Ah ben dis donc, ça c'est toi, tu aimes les surprises. Non, c'est Yalolo Chouami, j'ai bien dit, c'est Yalolo Chouami. En tout cas, comprenez que c'est Wayambo, première dame. N'a bien qu'à première dame parce que après Zambé, c'est elle là. C'est mon autre. D'être au Baka, c'est
Et vous allez amusant, hein, parce que sont maïs au koutane à bongo. Maman, pourquoi benga plusieurs fois par jour? Et ngapi na kokarate so qui na zuyote na téléphone. Bah c'est vraiment déjà pour dire kobota ma jumelle. Bon, na habité un so qui kobota ma leki alandi eza ndenge moko, mais kobota ma jumelle eza na ba angoisse moko qu'on vit tous les jours. Ouais. Je pense que tu ressens pareil. Et puis regarde, t'as Yozanga. T'as Nazayo. Tu es mon autre. Donc voilà. Et je t'aime tellement. Oui, Ozanga, c'est une question. Mais Naza tellement ému. Nazo kokana ba question. Bon, en fait, on m'a annoncé que j'avais une invitée surprise. Oui. Et je ne connaissais pas cette invitée. Et je devais lui questionner pour moi une histoire. Tu connais cette émission, on en parle à chaque fois, à tout moment. Bien sûr, bien sûr. Tu me donnes ton avis à tout moment. Et là, comment ils sont très mystiques dans ma vie parce qu'ils ont la même chose que moi. Oui. Moi, toi, tu vas nous parler d'une histoire. Tu es qui d'abord pour moi? Ben, je suis ta sœur jumelle. Nous sommes des sœurs jumelles. Nées sur la même date de naissance. Voilà. En fait, j'avais une idée de film, en fait, à faire en Afrique. D'accord. Et j'étais inspirée par les films que Yalolo Chouami projetait en fait dans le temps et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc je lui ai passé un coup de fil pour lui parler de mon projet. Et il m'a dit qu'il allait être ici, c'est à cet endroit-là que je pouvais le trouver. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah, Mado Chako sera là, et j'ai appelé Bilengui. J'ai dit, écoute, Bilengui, est-ce que tu peux pas essayer Edino Bilengui. Je dis, écoute, tu peux pas me faire un passe avec ma soeur jumelle et tout, mais il faut pas qu'elle sache. Pas mal. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, je suis là. Écoutez, chers internautes, messieurs, mesdames, ravis, hein, Wayambou, la première dame, je vous invite à nous suivre, ça va être vraiment très intéressant. Je vais vous parler de ma soeur et moi et toutes les choses que je rends grâce à Dieu. Et on va partager. Vous allez voir, ça va être cool. Maman, en tout cas, je vais être familière parce que je suis obligée. Je ne peux pas faire semblant là. Oui. Je serai hypocrite. Mon autre. Mon moi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon what. En tout cas, les lions de la presse. Donc vraiment, Bolingo, ça va être le plus beau des émissions que j'ai fait depuis que j'ai commencé ma carrière. Oui. Donc, il y a un même Adi Loba, Adi Londolé, Nakanisi. Il manque plus que lui. Voilà, parce que lui, Nakanisi, Bao Yonyoso, Pesanga Posa Musala, Oyo, Tilelo, vraiment, eza émission ya kitoko. Émission o pena na kozala ngai penza nazala ngai na ba émission mususu mais o bokomona na baka mususu na botika na komona te pa Mado Chako. D'ailleurs quand tu as parlé de Yadi, j'aurais vraiment souhaité qu'il soit là. Ah oui. Parce que lui il nous connaît. Ah oui. Oui. C'est quoi mami t'as la caméra. Oui. Oyo azawana zo kanisa TV na Yesuki. Non, Esukate. Oyo azawana alobike ayaki kotika batu na mokili. Waya. Histoire nini oyo viva ya makasi na vie na au moins une histoire. Ndeka nazo sabino ozala chrétien ou pas. Osambela ou pas. À partir du moment que Nzamba permet yo lingande kono ndenga na lingaka oyanga. Ndena to lingaka bana na biso, ndenge to lingaka papa, to lingaka ya César Ngadi, ya Lolo Chouami, balobi Mia avant wana to lingake mingi. Mia Pedra. Je danse le Mia. Je danse le Mia. De tolinga kaye, tolingaka, balobi Ade Diogo. Bagou danze. Yebena bagou. Donc soko lingo late lamba kitoko, sapato kitoko, Ade Diogo. Balobi mingi ta nsiku mwana na biso. Lelo kuto anniversaire ya Kiv Bapa. Bon anniversaire, le 19, ouais. Anniversaire à Yaya Naye de Mujinga. De Mujinga off. Nos premières douleurs d'enfant. Nos premières douleurs. Ben dis donc, c'est bizarre. Donc,
Moi, en gros, donc on va parler d'eux alors. Bah, non, enfin, on va parler de tout. Si on a la caméra, bêta histoire au penda, oh Monique, au coco pesa na mo exemple ba nzambe ba mona penda que non nzambe a ça pour exister que le panier circule encore. A des jours au talo. Takaye. Si je suis là aujourd'hui, justement, c'est pour vous dire l'espoir fait vivre. C'est pour vous rappeler que la foi est faite à la béton. Parce qu'elle est une ferme assurance de choses dont on espère une démonstration. Ndima kakayo komona. Et par rapport à tout ce qu'on vit, bah, obstacle noir et à vie, et ça peut rappeler bisoké parce que toi vivant et vivante. Mais lobby, nzambe mutayebaka. Soki lelo naza awa pour justement ma soeur vient de parler de nos filles, de nos naissances. Nazalaka par rapport à tous les obstacles de vivre la vie. Et loko oyo nzamba kamusaka nga na vie nanga. C'est vrai, liwa ya mutu, to perda papa, to perda maman. Wana eza nango loi. Mutu to akufaka. Mais ba surprise o ebata maka, eza to ma passa boy. Na obeta bino ba to ba anecdote eza ebele. Mais ngamo ko kamusaka ngai. Et tant on a vivre makambo wana, naloba le panier circule encore. Voilà, donc. Et qu'est-ce que ça te rappelle le mois d'octobre? Le mois d'octobre, ils ont rappelé biso déjà et on a nos premières naissances. Nos premières naissances. Ah! Nous sommes mystiques. Voilà. C'est quoi? Nos premières naissances? Nzamba kena biso ti yo po bota na octobre nga pe na bota na octobre. Avant c'est quoi? To bota toi ko beta solo octobre. Voilà, et on to bota to ningi to oko beta histoire ya na ngi na beta histoire na biso bon, toza basi hein. Tango to bimaka ba règle. Tango to réglaki. To régla mukolo moko na air moko. Donc ezaka très mystique. D'abord, on a une couleur. Tokanisi leki na biso Blaise DGC Blaise Family leki na biso mobala landa biso un beau garçon botala kaka ndeka biso tozali yesi ko oya landa biso ko mona Blaise. Voilà. Yepe assistant à mukolo makasi. Donc tozaka na 12 ans. Mukolango to kutani tozaika na ndako tozosaka na boye. Avant wana ba papa ba no bangisa biso. Wa ba papa bazo bangisa biso mobali soka simbio kaka boye. Ozuizemi. Soki boye. Boganga. Biso pe to mesana ki bongo mba moko to yeko bima ba règle. Oh. Chaque fois tel na makolo boye ba makila. Yeba tale makila. Oh. Tongi to kufa na biso. Leki na so ndo saka na babale na ili bana na baninga na e. Toye, tu as 12 ans, tu bengiye. Blaise, viens. Yaka, toniki to kufa. Ibe, na bomwa na nyo soa, ken abso na chambre. Tu es pesi, tu zuiba doliprane. Tu meli, tu tandami na mbetu biso mbale, tu kangi miso. Tu lobi yo zala wana, soki to kufi, oke ko benga baboti. Allez, muninga. Oh, tu bando benga na muninga, lelo koma mama, na rappelé que chambre na biso ezalaki ka ndenge ezalaka mbetu awa commode na kati siko tozalaki soki leka papa na mama so basimbi yo bwa encore tokolaki minene ba taille penza so kaka mobala simbi yo zemi wana ata na mamatanga so mwika nenge bato balala na matanga mwana mobali bio za na libanda simbi mwana atienga zemi même na ba classe ata na classe mwana mobali soko zo kaka pembeni na nga toke papa azalaki pembeni na biso peut-être zemi koti sikoyo na ndenge pe wayamba ekokoma tobengileki na so tolobi te ndenge makile bimi boye peut-être basimba kibiso to yeba kite do to kufaka po papa za matata mingi mama ko silika to bengi siko Blaise azala témoin Blaise pa ye wana banosaka na baninga na ye allez ya nini yaka yo meli ba doliprane moko po bo mabiso lali boye
siko totandami wana mbe siko leki azozela siko soki tovandi totalani moni okufite siko blesa komi ifona beta bili bon zela esumuke tonali totalani isusu tokufika kaka te Blaise abandi kotomboka tomboki siko mama tozali na ndako etage ba chambre likolo siko mama siko azoleka na se mama bi yango bana ba osala nini aleki na bango mbali wa tozali na misato ka yo na nga na Blaise après siko tobi na Blaise tolala lisusu tolamuki lisusu mais tu so kufa tendeni tu comme Blaise calme toi Blaise to mele sona mwanda mamai peut-être que c'est côté bien to mele so mai to la Blaise abia ya cette fois so beaucoup fité ngana nga ko beta bili nanga elle beaucoup kufa ay to kufi Blaise atali ke to kangi misu bien azozela to kufa mokili sikoyo mala moko kosala ke mama siko habite il faut mata atala eloko nini ezoleka likolo kuna aye kuna tanga ofungula ka chambre boye Blaise komi mama bazokufa te navandaki nanga balbi bakufa bazokufa te mama bime makamango kokufa ebandi ndeni ebo bakufa ka boye botie programme te il faut bakufa bamelaki bakisi ezalaki mama habite problème ezali boloba non qu'est-ce qui se passe biso basimbi biso te moko kaka makile bimi biso mama tolapi penda tosaki eloko bandi obima biso peka en plus en même temps siko papa na mama batalani papa mama bengi papa bien Antoine kuya parce que problème ezali papa ekoya nini biso kuna toyebi kaka bazobeta biso so mpe bazoboma biso toyebi te tovandi kaka neti ke lokwa tokufi te pandezo na biso ezoya tumuna ka bama pusa impembe na bi Antoine makambo eza wa bana mutu atabekatani abi nini bana na ngai papa tomboli ekomi fete ka comme bayebi na biso pembeni batata mwasi bo biso to batetela batata mwasi bayana zambile longole zambile longole siko nga na moni komi fete ngabi donc komi mama kile ngabi na komi ki donc nazo seka plaisir ke bakobeta ngate e baluki ko seka kwa buka na ko seka ti na ndenge ba ekolakisa biso baba mama ti biso bastobo ndenge ko sukola ndenge ya kolata garniture bapesi biso so bako batata mwasi babini balambi basoso ka ndenge salamaka. Voilà, pourquoi j'ai relaté cette histoire. Voilà. C'est eloko ya tango moko. Tobimi makila mukolo moko. Ngaza kasi. Ata naza na problème mobo. So na vandi. Na loba ata kutu ki mapasa ngo. C'est extraordinaire côté na mona sous force nzambe. On a vécu beaucoup de temps. Tala mukone tingana ngana bota. Yo keno Kinshasa ya adi londola ebiango. Adi londola azalaki. Je t'embrasse. Ya eu en passant. Ya adi mutame manga kote na hôpital. Akenda kote kozwa oti na aéroport. Chaque fois que Kinshasa ngana tikali na zemi. Ayebi singa lobi bon rendez-vous ka mukona ko yande ko bota bonga ayebi ka Kinshasa bon akenda ki alo ngana zaketa na ba 6 mois de grossesse au bumelaki neko ko ça 10 mois ya grossesse chaque fois yakate et comme ito swana kana téléphone nga ifo na bota nga ifo na bota nga ifo kita ishako na soki na zuye na téléphone nazo tomboka na leki ba 9 mois soko bengi kana ko ya mukolo chaque fois komi na aéroport na tongo ngai pe ba contraction bandi a traîner na ya traîner soki pa quitter la ki na Bruxelles soki nini
aye kokoma 23 ans nga contact bandi ya di nakoboma shako soka ye nakosala ye mabe nazo souffrir ay shako pe bon kozwa nga ya di nakomi na Gare de Lyon. Oui, bah voilà ya di pa kaike kozwa ye wana nga na ndaku na ganga na bimisa maloba na loba na finga ye soka ye bo nga nakosala ye aye kokoma normalement il na bota na Orsay tellement nazaki na Evry nakenda kobota na hôpital à Evry tant ka chaque fois okoma boeba tant penga pe tozo matape ascenseur ya di kuna na muguba ba memangai chaque kuna okobimisa ko banga te nga bindoki soki yo yaki na vina nga okozwanga te lelo komona silaka na bota tokomi na hôpital na komi bobimisa ye na ninga kota kuta na salle d'accouchement te na yebiete ba médecin ba bia bon yoka shako lol oebingate bota kuna alemba mona ndenge mwana yaki kobima shako azuye na mabo en tout donc cas ba phénomène nyoso wana nde esala nga ke na mona nzambe merveilleux. Et puis nandenge beti histoire ba cycle menstruel bana na biso pe liboso aboti na mois d'octobre nga pe na boti na mois d'octobre phénomène ya makasi obosani kotalisa bolingo nzambe pa ba mapasa phénomène oya ngaso na zemi yo mutozo ka ba contraction kasi yo mutozo ka ba nausée yesu kaza na zemi ngakuna ba manga nazanu kuma mpele donc eza phénomène moko oyo na ezaka pona nga ezaka signe que nzambe azali. Donc ezaka consolation pour nangai ezaka ma consolation na mukolo oyo ozaki osaka fausse couche papa na biso ayebisi médecin abiso kazo kokopousa te boko ça li passe na ye. Oh non monsieur, ça se fait pas en France. Écoutez, ça se fait pas en France, hein? Ici papa na biso alobi monsieur, ma fille va mourir, laissez rentrer sa sœur jumelle. Non, écoute papa, tant qu'on a chaque fois, papa bi soit médecin, bendi médecin, si vous voulez appeler la police, ça m'est égal. Mais si je vous dis que son autre sœur doit rentrer pour que sa sœur puisse pousser l'enfant, laisser rentrer sa sœur, allez. Papa Malamoko alobi, maman ba. Allez, na simbi médecin, yo banda bango kota place chaque fois sali simba ye na libumu. Ngai pena pungola na bandi mbango ba sage femme ba simanga na yaka na libumu chako. Ah! Na ndenge mwana bima chaque fois tie. Voilà, donc ba phénomène eza ebele même na ba drague mususu yela rabiso. Okomona mobala lingi chako metanga komona nga peut-être place mususu petite ba petite akili mo boulot ba momia do yo okosinga nzo kozana jona yo ngabi papa yo nani obosaninga olungo basiko wanga ninga omo siko ngana zana mutu mutongo pa moninga neti voilà donc ba phénomène ebele yela kabiso bongo. Donc, donc, il y a trop, il y a mingi. Même dans la classe, tant que tu as un amitié, chaque fois qui est forte en anglais, matière. Donc, on n'a jamais, jamais te redoubler ou quoi que ce soit parce que ma matière ou ya zaki makasi ngana zaina o makasi te ngao ngana zaina o makasi ya zaina o makasi te donc to bande ko se changer donc tolobi secret na biso mais siko différence ezala ki nini différence ezala ki nga de nature na zaka beaucoup plus calme réservé siko ye azalaka neti bastianga feti na mutu siko non sikoyo soki na ke na classe na bango au moins na professeur aye kotuna nga pena ça va Cathy au moins nga na bi oui ça va aussi ça va pas aucune infirmerie alors quand on est naza malade pour y na classe ça ki soki ya za moi professeur papa na biso depuis to banda école babanda okende nga pona ye ba col kaka ye
siko soki nga na période on a na classe na bango azo survenir ba bonne note asa kimia même na comportement do ba professeur ba bande ko comprendre et maintenant ba nazam na batu 15 na mutu donc et pourtant ça qui kaka dans très vivante en fait siko ngale na bandi journalisme na bandaki yango na Mali wana na bandi pe kala pete balingi ba balanga papa bana nanga na pesi mbote sika azali balingi ba balanga siko na ABC papa bana ke bon père na fiançailles na bi na okomona ngate puisque nazo kende Mali Bamako siko papa bana ke boîte de nuit ake kokuta lipasa na nga zo bina danse ndengo wana danse ya kosakana te kata ki danse mukwana siko heureusement papa bana azalaki na tante na ye mako kwa kufa que son âme repose en paix na pesi bana na mbote sikoyo yena na bokilo na nga babande ko yoka na bien bien makasi ale sikoyo akoti na boîte boyabi oh mais ngai chaque bengi nga abi merale ko moni chako tant na esa bino ka mystique nga na bengi alobi na nga kaza na aéroport azo so avion mais tala ye wana azobina kamata kanga lipasa na nga na suki yo olobi na nga koza na nani na Mali yango nde yango siko ye ayebisi oh mais nga makati ta bia boniko bino ki mapasa na ndoko mosaka na changa ku nga na soko chenga ku okofuta taba ya mubimba pena boye azotala yo pozo tambola na ye tokokata ye mutu biso mibale tangu na lobi bache bien on a compris siko mère maman bango aleka bité oh wayambo abi limbisanga mama bino pe bokokani alors vraiment na éviter ça to koki ko continuer bien to toujours na dato bete soit mais to ko sale la bino ba émission ya ko pesa bino elengi ba mapasa c'était vraiment et ça surprise à malade on a remercié Edune TV Bilengi na remercié initiative na ma chérie et vraiment on a remercié ba mapasa nyoso ba kota la biso tikete nzamba ye ba ko pambola bino une pensée ya ba mapasa o ba perdre moko na bango vraiment une pensée aussi aux parents. Et ça rapona ko lakisa bolingo na nzambe à travers mabota na biso bisika obama pasa bazali nzambe aza bolingo et nzambe fait de nous jumeaux ou jumelles une prière boyebi tangu ce que moi je retiens tangu bato ba mona biso e banango ba kokani ezalaka une forme ya koyebisa nzambe kozali nzambe donc vraiment émission OEP sakaka nzambe vraiment gloire, voilà. Moi, une histoire.